Bosengo ya koyeba ke bozali ebele liboso ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine kake ebeti ya mokona lelo o nazali na esengo mingi ya koprésenter bino yango kasi simo motango nde tozwi mokuse ya basango. Chaque 3 mai mokili mobimba célébraka journée mondiale ya liberté ya presse kasi mbula oyo mokili célébré yango na mama likambo. Journalisme sous l'emprise du numérique topé, journalisme nangonga ya numérique selon Reporters sans frontières, RDC a classé na 125e place sur 180 mboka pe territoire. Ministre congolais ya hydrocarbures Didier Boudimbu akendaki na état ya Koweït wuta mokolo ya jeudi 28 avril eleki pe objectif ya visite na ye ezali pona ko discuter na Fouad Alganim mokonzi ya conglomérat Alganim international pour la transformation ya gaz ya lac Kivu na électricité. Bitumba entre ba groupes armés oyo esalemaki weekend eleki ebomaki bongo bato moto ba na sud Kivu kuna na este ya République démocratique du Congo. Boye malamu na magazine bino kake beti ya mokona lelo nazali na esengo mingi ya koprésenter bino na ebike bozali ebele liboso ba poste téléviseur na bino kasi to fongola basango na biso pona koyebisa na bino ete chaque 3 mai mokili mobimba célébraka journée internationale ya liberté ya presse kasi mbula oyo mokili célébré yango na mama likambo. Journalisme sous l'emprise du numérique topé, journalisme nangonga ya numérique selon Reporters sans frontières. RDC est classé na 125e place sur 180 mboka pe ba territoire. Toko balabasango na biso ya mokona lelo esengi boyeba ete ministre congolais ya hydrocarbures Didier Boudimbu akendaki na état ya Koweït wuta mokolo ya jeudi 28 avril eleki pe objectif ya visite na ye ezali pona ko discuter na Fouad Alganim mokonzi ya conglomérat Alganim international pour la transformation ya gaz ya lac Kivu na électricité. Tout ça ba détail na élément oyo. Ba échange entre Didier Boudimbu, ministre congolais ya hydrocarbures, na mokonzi ya conglomérat Alganim ezalaki porté na mayetali bobongoli gaz ya lac Kivu na électricité. Projet moko oyo soki esalemi eko permettre ko répondre mingi na ba posa ya courant ya population ya côté oyo. Selon Alganim, secteur ya Congo ya hydrocarbures ezo représenter opportunité intéressante pour na entreprise oyo azo diriger. Responsable ya projet oyo alobi lisusu ete visite moko na RDC eko salema na mikolo ezali koya pona kaka kolobela projet yango ko signer ba accord pona bokokisami ya projet yango ya développement oyo ezali ya bobongoli na électricité ba ressources ya gaz ya lac. Esengeli boyeba ete RDC eza na ba ressources pétrolières estimées na 22 milliards ya barils ya pétrole pe 66 milliards ya mètres cubes ya gaz méthane na lac Kivu oyo ekozala capable ya kotia RDC na premier plan ya grand producteur ya pétrole na gaz. Ekozala bongo le 28 na le 29 juillet 2022 na Kinshasa. Lancement ya première phase ya ba appel d'offres ya 16 blocs pétroliers sur 32 oyo mboka eza nango. Toko balabasango na biso pona koyebisa bino ete gouverneur Dieudonné Pieme asengi na ba ressortissant ya Kasai ko privilégier hospitalité légendaire na bango pe ba céder na système ya vengeance T. Toza ba détail na élément oyo. Parmi ba intervenants na debriefing na chapiteau ya Pullman Karavia ya Lubumbashi, sima ya clôture ya ba assise na mayetali cohabitation pacifique na ba communauté, Dieudonné Pieme asengaki na ba ressortissant ya espace Kasai ko privilégier hospitalité na bango pe ba céder na système ya vengeance T. Solo tension moko ezalaki observé banda mikolo ebele entre ba ressortissant ya province ya Kasai na ya bandundu oyo bavandaka na Chikapa.
ressortissant ya Bandundu balobi ete bazalaka victime ya tribalisme na Chikapa esika bakenda ko se réfugier na base ya mission onusienne. Na yango Dieudonné Pieme a explikaki ete bakasaye oyo bavandaka na région ya Katanga bazalaka maltraité te, na yango bango pe basengeli kosala honneur na mokonzi ya mboka na kose comporter na lolenge ya malamu. Bokanga ete conférence entre ba province ya Kasai na ya Katanga ezalaki convoqué epai ya président ya République démocratique du Congo Félix Tshisekedi oyo alingaki koyeba pe kozwa solution likolo ya ba tension entre ba espace mibale oyo. Na suka ya ba assise oyo Félix Tshisekedi asengaki kaka humanisme pe tolérance entre ba espace mibale. Toko bala basango na biso pona koyebisa bino ete mokonzi ya Okatanga Jacques Kiabula asengi na bakumbi taxi moto basalaka na Lubumbashi na kotosaka mibeko ya mokonzi ya ville ya Lubumbashi pe ya mboka. Tozo ba detail na Gédéon Lina. Gouverneur ya Okatanga Jacques Kabula Katwe azalaki na conférence interprovinciale oyo ya ba région ya Katanga pe ya Kasai oyo esalemaki kuna na Okatanga. Jacques Kabula Katwe ayanolaki na makambo oyo etali bakumbi taxi moto to pe bawewa kuna na Lubumbashi chef lieu ya Okatanga. Liboso ya situation oyo Kabula Katwe atalisaki ete bakumbi moto batosaka mibeko ya mboka te pe bakonzi ya Lubumbashi batie mibeko esengeni na bango batosa yango. Bamota oyo basalaka na province ya Okatanga babengami pona kotosa mibeko ezali te po bazoluka mbongo nde esengeni na bango batelema bisika nyonso. Entité ya ville ya Lubumbashi ekumbamaka na mibeko elobi bongo gouverneur ya Okatanga Jacques Kabula Katwe. Boye baete bamotar basalaki ba manifestation bamikolo oyo eleki pona kotelemela décision ya mokonzi ya Lubumbashi oyo epekisaki bamotar nyonso batambola kuna na centre-ville na province ya Okatanga. Toti kala même chapitre senge boye baete ville ya Lubumbashi e yambaki mokonzi ya mboka na ba autorité ya RDC pona conférence ya presse na oyo etali bokotisi kimia na ba ressortissant ya Grand Katanga na Grand Kasai. Table ronde interprovinciale yango esalamaki epai ya gouverneur ya Okatanga Jacques Kiabula. James Lazampoi apesi biso ba détail. Gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Kiabula alobi na polele na nzela ya conférence ya presse lobi lundi 2 mai ete 750 mapinga balongwe na Grand Kasai pona kokende na Okatanga. Toyeba ete conférence wana esalemaki na tina ya table ronde interprovinciale ya Grand Katanga Kasai oyo ekambamaki epai ya ye moko gouverneur ya Okatanga Jacques Kiabula Katwe na oyo etali Kasai na modération ya ministre ya communication pe média Patrick Mouya ya Katembwe kuna na hotel Pullman Caravia na Lubumbashi. Pona gouverneur Kiabula apesi mbote na initiative oyo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona organisation ya ba assise oyo evandisi 9 provinces ya espace Grand Katanga pe ya Grand Kasai pona ko consolider kimia pe unité nationale. Toko balabasango na biso esengeli boye baete bitumba entre ba groupes armés oyo esalemaki weekend eleki ebomaki bongo bato motoba na Sud Kivu kuna na est ya République démocratique du Congo. Kake ebeti. Omonaka ba difficulté ya kozwa ba avancer tango ya consultation lokola ya Nairobi ba affrontement na territoire ya Fizi opposaki ba groupe représentant communauté ya Banyamulenge na milice communautaire Mai na FAB. Mokolo ya samedi eleki ba élément ya FAB ba réagisaki na oyo ba considéraki lokola provocation po ete ba groupe ngumeno na Android bakendaki kofanda na ba village mibale oyo eza considéré lokola zone neutre entre ba camp mibale elobi Gabi Mukiza, bourgmestre ya commune rurale ya Minembwe. Selon ye ba combattant wana babomi bato moto bape bato ebele bazokaki.
L'État congolais azosenga na ba groupes armés ko rejoindre programme ya botiki minduki kasi na région oyo ba groupes armés bazobunda kaka pona oyo etali occupation territoriale. Pena Sud Kivu esengeli boyeba ete bapigme barappele nécessité ya kosala la feuille de route ya dialogue na ba gestionnaire ya parc ya Kauzi Biega. Andrea Kanyanya abetisi kaki. Atalisaki ete mbula moko ya gouvernement etantaki koposer ba bonne base ya kosala ko avancer makambo na kati ya direction malamu na kondima mboka ezali liboso na ba contrainte ya gouvernance uta accession na ye ya souveraineté nationale. Ekomi na ngonga po na ba membre ya gouvernement kosala bilan ya gestion na bango pendant mbula moko. Elobaki ye ministre Samalu Konde na cour ya 50e réunion ya conseil ya ba ministre oyo ezalaki vendredi 22 avril eleki. Mardi 26 avril 2022, gouvernement ezalaki dirigé et pas Jean-Michel Samalu Konde et totalisaki mbula moko. Boyeba ete ezalaki na poso oyo Assemblée nationale asilaki ko investir na 410 voix na 412 votants. Tosukisa basango na biso ya mokona lelo na page promotionnelle oyo olingi ba immortaliser événement na yo olingi basela yo ba fiche ya malonga pona église na yo olingi oyekola informatique na lolenge ya solo kende mbangu na agence de communication Master Pro Service DRC kuna okozala de suite. Purchase your tracks today. Na page promotionnelle on est aussi basango na biso ya mokona lelo kasi ya moto kabwana tozui mokuse ya basango. Chaque 3 mai mokili mobimba célébraka journée mondiale ya liberté ya presse kasi mbula oyo mokili célébré yango na mama likambo journalisme sous l'emprise du numérique topé journalisme na ngonga ya numérique selon ba Reporters sans frontières. RDC est classé na 125e place sur 180 mboka pe territoire.
Ministre congolais ya hydrocarbures Didier Budimbu akendaki na eta ya Koweït wuta mokolo ya jeudi 28 avril eleki pe objectif ya visite na ye ezali pona kodiscuter na Fouad Alganim mokonzi ya conglomérat Alganim international pona transformation ya gaz ya lac Kivu na électricité. Bitumba entre ba groupes armés oyo esalemaki weekend eleki ebomaki bongo bato moto na Sud Kivu kuna na este ya République démocratique du Congo. Bongo nde tosukisi basango na biso ya mokona lelo. Merci na bino banso bozaki liboso ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine kake ebeti ya mokona lelo. Merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo e accompagna kingai ngai na bino tokutani lobi soki yeso azonite.